Lelo balandi lolaka la mwasi mbote mingi na bino mbote na bamama nyonso eza sanza na bino bonne fête bonne fête bonne fête. Lelo na émission na biso lolaka la mwasi tokoloba kaka makambo o etali le 8 mars oyo molongo mobimba et célébraka yango pona kolakisa ba mama que mama akoki kosala mama aza mama oyo akoki kozwa ba formation mama akoki kozala indépendante mama ayeba ko se prendre en charge nde na kati émission ya lelo makambo tokoloba mingi yango wana émission ya lelo tokoloba mingi makambo ya ba mama pona nini po ete sanza oyo epesamela ba mama mkolo wana le 8 nde bazwaka droit ya makambu nyonso po kala na mboka na biso basi bazalaka ko voter même pas na mukili oyo so ba compter mokolo a vote so ba bandi ko compter ka mibali ba compter mwasi te kala mwasi pe azako lia ata na mesa te na mobali na ye soki alambi akeka ko servir yake na makusa ke ko batama moya pusa na kuna ezate donc makambo wana nyonso le tokomaka le 8 yango basi babundaka balongaka et puis bazwaka mokolo wana bapesi na ba mama ke mama akoki kobatama lisusu te mama akoki kotanga kala meme na mboka na biso Congo soki mama na papa ba parents bazotinda bana na kelasi bakotinda kaka bana mibali baya basi bakokende te elongo na mama oyo toyambi lelo azali bongo chef de travaux na kelasi ya monene kuna na IPN ye mota sepeli lelo azape mokamba ONG ye moko ko se présenter po boye baye malamu a sepeli lelo to kabola na ye lisolo ya ba mama yango balobi mwasi na mobali basala elongo po lobi ya bana na biso ezala malamu tokoka pe ko faire face na ba réchauffement climatique to batela mabele na biso to batela mai na biso mais na misala na nyonso mibali bakosala yango bango moko te ensemble na biso ba mama nde tokobunda po makambo wana nyonso etambola malamu na kati ya mboka na biso pe mokili mobimba mama Kapinga na pesi yo mbote pe boye bolamu na kati ya émission na biso ya lelo. Merci mwingi mama na ngai mama Dio na sepeli ndenge we yambi ngai na plateau na yo. Merci beaucoup et bonne fête ya ba mama. Merci pareillement. Merci. Mama na ko sepela mingi omoi na mboka na biso ba ebatangi pe bakoma mwa ebele ya solo mais ebele pe bana niveau kotanga ya ndenge moko te ekozala malamu olimbola na ba mama o bazolanda biso bayeba le 8 mars wana elobaka nini elakisi nini. Merci beaucoup mama Deo. Mukolo ya le 8 mars ezali mukolo oyo nga na benga kango ezali mukolo ya indépendance ya mwasi eza lokola ndenge tofetaka le 30 juin mukolo oyo RDC Congo na biso ezwaka indépendance elongwaka na bowumbu epai na mindele ba Belge ekoma indépendant eza lolenge moko pe mwasi alongwaki na bowumbu ayeko koma indépendante na mukolo oyo ya le 8 mars ezalaka le 8 mars 1971 na Beijing kuna na Chine nde bamboka ebele bakutana kuna na conférence oyo ekambamaka na batu ya Nations Unies pona kotala ndenge nini bakoki ko autonomiser mwasi bakoki kopesa mwasi liberté akende na kelasi mwasi wana ayeba na ko voter mwasi wana ayeba na kosala lolenge yo lelo oza kosala awa na kati na plateau ndenge moko na mibali mwasi wana pe ayeba na kosala kozala ministre kozala même présidente de la république azwa pe lifuti ndenge moko na baninga na ye mibali nde yango wana tozwaka mukolo oyo ya le 8 mars tokoma ko célébrer yango en guise ya reconnaissance na ndenge mibali bandimaka ete bapesa biso lipanda wana tozala libre ya kosala misala nyonso tu oyo tosengeli kosala. Merci mama Thérèse Kapinga. Bongo sikoyo
comme droit wana epesamela biso, est-ce que biso tozwa mingi kaya mboka na biso basi banda tokoma ko célébrer yango, est-ce que ozo sentir que tozo kende liboso ou bien totikali ka esika moko? Tozali ko kende liboso malembe na ndenge ya pas de torture, parce que na bambula ebele na sima totikalaka koyeba le 8 mars c'était pourtant et banda depuis 1971 nakanisi awe pa na biso eye ko banda kozala célébrer na ba 2010 tangu Marie-Ange Lukiana azalaki ministre ya genre et famille nde ye mutu atombolaki asalaki ete mukolo wana eyeba na makasi awa na mboka na biso Congo. Donc à partir na ye batu bayebaka nde batu bakomaki ba mama bakomaka ke mukolo wana ya le 8 mars il faut kaka balata maputa na bana ya mike même bazo kende maternelle il faut balatisa bango maputa parce que ezali mukolo ya le 8 mars. Donc mutu alpesa yango penza lokumu makasi ezali maman Marie-Ange Lukiana. Et après eye ko continuer ndenge to komati lelo, mais bambula oyo ezongaki mwa muke sima à partir ya 2020 par rapport ya bokono oyo ya Covid. Parce que je me rappelle la 2020 aussi tozalaki déjà to bongama ministère ya genre après ça ba mama maputa basi babongisaka déjà maputa na bango po ete mukolo wana bakende na ba conférence ndenge ezalaka toujours baye ko décréter confinement total. Tant ba décréter confinement total makamyo surtout eye kolala 2020 2021 et loko moko esalima kité par rapport à Bokonouana, parce qu'il fallait la distanciation, la cachine, il fallait que ça la rotation, donc ba te belé si comme mon côté, ndé amwana moni ezongi mo muke sima. Mais ba mama bazali ko kende liboso, pourquoi? Parce que ceux qui totali na mikolo ya liboso, tozalaki na ba mama ya kotanga na misabi. Net maman Zuzi wa Mbombo, mama Ndombe Sita, mama Sokifwani Yeyenga. Donc ba mama wana to kotanga bango na misapinde bango bazalaka wana mama ko imafuta voilà. Donc ba mama wana nde bazalaki à l'époque oto yebaka kaka bango bazako sala na Mobutu ba commissaire d'état ba nini tout ça ba gouverneur ainsi de suite. Mais na mikolo ya lelo to komona ke basi ba koma ebele. Ata pourcentage oyo ba tcheli biso na kati ya constitution kokate, mais basi ba komi ebele. Au moins na ba 27%. Voilà. Donc c'est que en tout cas to kei liboso. So kei liboso to zai ko koba ba mama pe bazali ko sala ba effort makasi po ete ba koma penza na parité oyo to sengeli kozala na yango ndenge komami na kati na constitution. Ba mama lelo toza quand même na je crois 17%, il y a ba mama na niveau ya parlement, tozali na je crois 27% na gouvernement, et puis na ba entreprise publique tozali kokuta pe ba mama, mais na ba entreprise bazali penza mingi teza 9,9% ya ba mama, mais le pourcentage quand même aux hommes na kati na esika nyonso surtout basi bazali. Donc ton dimake moi avancé ezali. OK, merci beaucoup. Maman, bongo sikoyo na mukolo ya le 8 mars et pas yo salaka kuna na IPN comme chef de travaux. Hein? Ma bongisi nini bosalaka par rapport à ba journée wana pona ko sensibiliser ba mama par rapport à journée. Ba journée d'abord on a rectifié muke. Nazali chef de travaux dans l'université libre de Kinshasa à l'ILK. Mais kuna na IPN nazali apprenant na 3e cycle. Donc nazali ko sala master nangai kuna na IPN na 3e cycle. Donc na ba milliers universitaires mukolo ya le 8 mars ezali mukolo moko to décréter ngo journée scientifique, journée à réflexion ya ba mama. Donc journée wana auto sala ka ba bilan to fanda ka to réfléchisaka. Toujours ça le bilan, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant l'année et là on a projeté les sous-années où tozali ko kende nango pour to ibana ko améliorer. To quand même la tribune des femmes scientifiques où bisika to kenda ko sala ba échange d'idées, comment est-ce que to ki ko boutique pe makambu to ibana ko zuape basi ebele na niveau ya ba professeur d'université parce que baza mingité. Donc même tant on ngai na silisaki
il fallait la retenir comme assistante il y a premier mandat baninga auto aussi ça qui na bango mingi bakende ki pourquoi parce que tant aux assistants bazo ko futa yote oza koya wana ozolanda professeur moko sima tout ça pour encadrer yo donc oza lokola moi mukala na ye quoi donc oza ko se faire profil bas pour y a appelé ça yo matière si na mikolo ko ya liboso article au pe moi cours moko boye ko yo pe banda ko pesa donc na eloko wana basi ebele ba supportakate ko souffrir na moi tangu wana moi ça n'a souffrir mingi te parce que maman toza ba fleur toza na besoin ya ozala kitoko ndengo bongami wana olata moi ilamba malamu opakola moi mafuta et tout ça mais soki oza ko futa maté il faut ozo ya pe ko conduire ba TP liboso ya bana soki oza présentable te et kozala malamu mingi te mais nzambe asungaki biso asungaki nga personnellement na kobaki nazwaki mitangu la mingi te. Pourquoi? Parce que na kendeki na kusala ba publication scientifique na kati na ba revue na biso scientifique ya université na sali premier article deuxième article troisième article na komeli université na lobi na sali ba publication soki moyen ezali po ba meka ko nomenga lokola chef de travaux ba kendeki kontima requête na ngai pe ba nomaki ngai lokola chef de travaux donc na mikolo ya lelo na sali kokoba pe parce que à aux chef de travaux nous sommes professeur donc aux hommes on a quand moi mukie donc comme une noté ndé à moi nous on peut ça pour ça il y a continuer sur ba étude pour nous ça la thèse et doctorat comme professeur d'université donc on a milliers on a des milliers donc il y a ba savant et ça ça la que tomati c'est sous ba niveau makasi pour notre comme na niveau wana donc ma bonga mina niveau il y a ba université ça la ba tribune de réflexion scientifique donc voilà mutuna musuna zalaki nango ndenge yo za kuna na université wana na fin d'année académique fin de l'année académique est-ce que au monde rapenza différence ya ba résultat entre mibali na bana basi différence ezaka nini maman na koyebisa yo eloko moko différence ezali ke bana basi bazaka mayele mingi bana basi toza mayele makasi okomona ke na encadrement ya bana basi na bana mibali bana basi bazoka mingi kolika bana mibali mais ce qui fait que bana basi tozalaka négligent donc moko uzoko kolinga osala ba recherche te olingi okende komi pe c'est pas assistant moko boye pour assistant wana salela yo et tout ça pendant que na classe tu es vraiment brillante tango ozali ko pesa ba nini ba examen ozomona ke bana basi baza kozwa mais donc lourdeur wana ko sala ba recherche nde ezala moi c'est là taka bango donc yebi ke na kokuta na assistant na opesa moi quelque chose surtout ba assistant ba futa maraté akosalela ngai travail et tout ça là on commence qu'on a niveau ya ko défendre yango moi kokoso ekoti mais n'a pas publication ya bani au monde que pourcentage ya réussite ya basi ezalaka moins likolo par rapport ya mibali donc basi nde bazaka na moins pourcentage élevé par rapport à mibali voilà. Mais si le point pratique na kati ya ba misala na kati ya ba place ebele to salaka mais ba tchaka ka mibali liboso basi bazalaka na sima pona ni maman eloko wana na comprendre ka yango te na comprendre ka yango te parce que d'abord baninga na biso mibali bazalaka na moi rancœur moko boy wana za analyse personnelle on na sali donc eza ki macho o esalaka bango donc pour yo mwana mwasi o mata promotion au comme à niveau moko boye il faut les canaba légèreté moko boye tout ça donc ceux qui osent a besoin ya ko oza ko se respecter dignité na yo zali ko tia yango na liboso au mona ke ko mata na yo e kozala kaka mwa mindondo parce que pour na mobali ceux qui mobali azali liboso akolinga kaka abanda nanu kosakana na mwasi wana po amatisa ye promotion. Merci comme obimisi likambo wana yo moko sikoyo bino bato bozo kamba bana wana surtout yo ne tunza maman
ozokamba bango bana wana bazosibir harcèlement sexuel kuna ezala epai ya baprofesseur ezala epai ya baninga na bango mibali siko piste ya solution nini neti yo etant que maman ozopesa mpe mwa cour kuna ozokamba mpe bango ozomona bango piste ya solution nini okoki kopesa na bafille wana baza baremplaçant na biso lobi baremplaçante na biso lobi mais piste nini ozopesa na bango mpo bazala sous-estimé te bamimona ke baza mpe bato lokola mibali baza capable ya kotanga baza capable ya koréussir baza capable ya koleka na betape nyonso mateya oyo topesaka bango d'abord nga na koloba harcèlement sexuel wana ezali dû d'abord na bango moko bana basi eza dû na bango bana basi na ndenge nini parce que na modèle oyo yo kolata oyo koyela classe oye oso olatika mwa sengle moko boye pratiquement tolo na yo eza libanda oso olati pantalon kola moko boye oyo bayebi kodessine bomoto na yo mobimba ndenge ozaleli etango yo ozotambola banzoto na yo ezolakisama mutu ya kotala yo mwana moko baiteni ya komisala na kati na mutu na ye donc harcèlement sexuel nga na bengaka yango ezalaka nde epai ya bana basi bazali kosala na bana mibali et puis baoyo bazali kozala harcelé sexuellement mingi ndenge na ote koloba awa baoyo bazalaka banégligente donc aza komitala nanu bomwasi na ye aza kotia yango liboso me mayele oyo nzambe apesa ye aza kozongisa yango nsima ntango aza koya na bomwasi ayebi ke na kokende na kosala boye epai ya assistant epai ya professeur et tout ça professeur akolinga ngai mpo abakisela nga mwa point kote oyo akokende epai ya collègue na ye condisciple na ye ya classe po abanda koséduire ye asalelaka ye baexamen boye na boye ere ya kokoma ye kuna aza kotala bakitoko na ye et tout ça donc ni légèreté wana eza kosala ke bana bayeba kozala na kokoya na bambeba ya mabe parce que bango moko basalaka yango consciemment okoko mona mosusu obengi ozopesa etoli donc ndenge nazoloba ke basi bango nde bazalaka harcelé mais normalement eza bango nde bazo harcelé mibali bien sûr naza oloba bango en connaissance de cause oui eza na mukie oyo base respectable mais ebele bayaka baza koexhibe banzoto na bango ayebi ke na kolakisa bomwasi na nga yango nde kofungolela nga nzela ndo omonaka baoyo abongo baexcelaka bakei bakokoma na baposte ya minene tout ça parce que baexhibaka toujours banzoto na bango mais baoyo ya sérieuse oyo bayebaka mpenza kozwa bomwasi na bango bazongisa yango nsima bazwaka mayele na bango batie liboso bakendaka malembe donc il y a des catégories na kati na baétudiantes donc il y a des catégories des enfants qui se respectent mais qui vont selon ba moyens na bango ba capacité intellectuelle na bango ba misusu ba excelaka mingi ba o baza ko exhiber banzoto na bango po ba yeba na kozala o séduire ba lakisi na ba collègue ba condisciple na bango po ba faciliter bango passage rapide donc alingi komi pesa na rotanga te malgré intelligence na ye ye azomona ke il faut azwa moto asalelaka ye ye alati kaka bomwasi azosala makambo na ye alors na libanda awa biso baparent tozokanisa ke non bana na biso bakende kotanga baza harcelé or que non bango moko nde bazo harcelé mibali merci beaucoup pour l'info maman balobi oni elobi ti lelo mwasi azosibir ka volonté ya mobali sur le plan rapport sexuel ti lelo malgré mwasi aza être humain lokola ye malgré mwasi aza indépendante malgré les boza na couple il faut boyokana bino mibale mais non ti lelo oni sida lobi mwasi aza kosibir kaka volonté à mobile. Bon, c'est une question un peu perplexe. Parce que na sali statistique wana te pona kende kondima toko boya soki oni
sida odi sida ou bien Oni sida mutu asali yango d'abord parce que d'abord nakoloba na ba zone net ba zone oyo ya guerre na est na biso kuna na est wana ba violence faite à la femme ezali ya modèle nyonso ezali na ba militaire ba kokotela bino baza ko abuser na ba mama ko abuser na bana ko abuser ba koyebisa mwana ya mubali zwa mama na yo donc ba biloko wana na kanisi par rapport à statistique na bango peut-être que ba se basé mingi na o wana mais dans les couples normal ezali entendement ya mwasi na mobali pour passer na ba rapport sexuel c'est de l'entente parce que rapport sexuel ezako se préparer déjà pendant la journée ndenge bozali na mobali na yo boko solola et tout ça là et ça vous amène à accomplir les rapports sexuels bon ba violence misusu pe ezalaka mibali misusu pe bazala ko bamelaka mwa mingi tango ko yana kwiti wana ayeko violenter mwasi na ye na kati ndako mais moyen mwasi alobake nazalaki violé exact parce que c'est inconcevable que toi tu es une femme mariée comment est-ce que tu peux être violé donc ce qui moi c'est à l'objet le modèle wana société ko comprendre était donc peut-être dans le sens là je crois. Merci maman, merci beaucoup maman tokoki ko continuer ko lobate sans ko épingler sujet à Matadi Kibala. Maman nanga sujet wana esalanga pasi mingi nakanisi na ya même na plateau au le même jour na yaka kolela na plateau awa na bakonzi na biso koyebisa bango ke bay esengeli bazwa biso ba mama en charge kozwa biso en charge ezate kopesa biso misolo te kozwa biso en charge ezali parce que l'état aza na devoir ya ko sécuriser bato pe na ba bien na bango ezali devoir ya l'état. Alors l'état il faut azwa bato ba mama en charge na lolenge ya ko sécuriser bango na ba bien na bango. En fait, comment vous voulez que nzela wana ezali nzela moko ba remords ya lolenge nyonso tu elekaka mais bato batekaka na pembeni boye mukolo mususu na bambula we ute koleka na yebite na soki na koki ko se souvenir remords ke kota e ramasa ba mama na ndenge batekaka wana na se wana snel ezali ezomona basinga ezali kolo ba mama baza koteka na se et puis basinga nini ya haute tension snel la kolo bake non biso tokoma biso tosenga ki non parce que l'état zawana azomona azoya kozwa ba taxe bazofuta batike ba mama na bafuta batike mikolo tous les jours ba mama na bakofuta patente ville ezomona ba mama bazana danger mais baza kozwa bango en charge te donc pour ko sécuriser bango lelo oyo ba mama wana 25 mama bakufa boye batika mabota na bango tolanda témoignage le même jour mwana mukie il y a 8 ans je crois 10 ans azole la zolo ba mama tikela ki ngai 800 francs na 4h du matin tango azola musanga ke na kanga porte azokende kuteka na somba mapato melatina baleki nanga na 13h na kende na wenze kozwa biloko ya kolamba mwana wana alobi na 6h ba yeko yebise ke mama na bango akufi yebisanga mwana wana tangu ye atikali lolenge wana azali susu na mutu akosunga ete mutu akopese 800 francs wana azali susu te tozali ko continuer ko développer ni ba shege bakuluna bongo ndenge l'état azwaki l'état azwi charge ya kobomba banzoto ba victime nyonso mikolo eleki awa l'état pe akangi wenze yango ok sikoyo soro ya bafamille ya bavictime wana eza nini mpo bazalaki bamama ya bana soro na bango eza nini disposition nini l'état azwi mpo na bana wana batikali bavivre mpe sikoyo ndenge bakangi wenze yango wana basali nango malamu mais disposition nini bazwi mpo bamama wana bazonga koteka mpo bavivaka kaka na mbuma ya koteka biloko wana sikoyo wenze yango sikoyo ekangami malamu mais soro ya bamama batikali na ba oyo baza bana ya victime wana soro na bango zani soro en tout cas mama nanga eza mwa pasi lelo toza kolobela thème ya ne promouvoir promotion et de l'autonomisation de la femme moi si akozala autonome azokokende koteka mpona kosurvenir na babesoin ya bana na ye ya libota na ye mais
tango azali kokende bolobi bien que l'état azwi charge ya kobatela banzoto wana kokunda bango mais bana o batikali tozo koyeba sort na bango te tozo yeba na mboka na biso oyo soki bapesi mbongo epai ya mokonzi moko boye pa zwi mbongo wana atie na libenga na ye ekokoma na destination te bisika bakangi wenzi wana bamama wana balia batekaka wana de bisika ne permetaka bango survenir na besoin ya famille na bango parce que bakangi même boutique même magasin toza na bamama na biso moko ya ONG bafandaka na matadi kibala bazobisaka mama Thérèse Mikolo tosala bo place kokende kosomba biloko ezali te menga na kosenga na l'état papa bokangi boluka solution ya koluka eko aménager esika moko boye oyo bamama wana bakozala bien orienté okende koteka bisika wana na sécurité nyonso parce que ezali devoir ya l'état ya kozwa sécurité ya batu et puis bakofuta batike bakofuta bakosomba bapatante na bango na ndenge lelongo bani parce que baza na sécurité sikoyo ndenge batikali wana baza na bisika okende koteka te bakokende sikoyo bakosunga mabota na bango lolenge nini. Donc wana toza kotinda susu bana na biso na ba porter bazaki na wenzi wana ba shayer bazaki na wenzi kulune yeli susu grave to kotala na télévision manke baza ko kanga batu ba nani bana kuluna ngo bakotinda bango bakende kusala service national mais kulune za ko sila te kulune yesu makasi na baselemba kulune ye makasi na bumbu kulune za makasi na nini na kingasani kuna to kotala mikolo nyonso to na télévision. Et sengeli bapesa bango moyen ya ko se prendre en charge bana wana ba mama wana po ete kuluna esila ata bokangi nene soki mutu afandi balobi na français le ventre affamé na point d'oreille soki mwana avandi nzaleleki ye akosala nini akokake koyiba po alia na bo sala ke bo bunda po bana na batika koluna kosalela bango babisika bobongisela bango bisika oyo bango bakosala. Papa mokonza mboka na biso Félix Tshisekedi alobaka ke akoluka kosala sali ya ba menuiserie ba nini tout ça ba misala ya maboko pona kopesa ba jeune wana ko occuper bango bakende lisusu na misala koyiba te mais tout ça ikosenga jusque là ezomona na te. En tout cas mokonzi asala makasi po ata boza kokanga bango botinda bango na service national aussi longtemps ke bakokufa kana na nzala ata mutayiba ki lelo te lobi akoyiba parce que azan eloko akosala te donc moyen basila ezalité. Merci maman. Mais maman toko ko bate sans koloba makambo oyo etali réchauffement climatique apport aba mama iko zala nini po mama zoyoka réchauffement climatique mais azoye bate réchauffement climatique ezali nini. Merci beaucoup maman na motuna wana mingi misusu osoko yebise réchauffement climatique azotuna yona réchaud donc c'est-à-dire que il faut sensibilisation makasi. Il faut expliquer makasi ba mama bayeba nini elaxi réchauffement climatique. Tant waza le réchauffement climatique net mikolo ba moyo ya makasi eza kobima yango ezo sala ke ba calcaire ezala donc eza ko tumba ba poso eza ko kausa ba mai nde yango na mingi ba bengi eza partie pe ya réchauffement climatique. Mais poto éviter yango mingi mama soki ba tiango na kati ya thème ezali parce que ba mama pe bazali ko contribuer na dégradation ya environnement vraiment parce que ba mama mingi bazali surtout batekaka mingi na ba wendi na ba balabala akolongola makasa kwanga abwaki na terrasse akombe bosoto azongisi na terrasse ba terrasse ekangami to mona ba inondation soki mbule beti mai plein parce que canalisation ya mai eza bouché na salité oyo mama abwaki na kasi to komona ba milangi na biso ya plastique milangi etondi caniveau plein na milangi ba rivière oyo koki kosala ke et dégager kata moi fraîcheur na pourquoi pour temporiser le réchauffement wana eza bouché na ba plastique les cas na kalamu wana soko ozana nini avenue Bongolo okomona nde ba plastique kangami likolo boy na nzela ya Mumbele kuna soko ningo bima na 12e rue okokoma na moi rivière moko eza wana plastique na plastique donc okoko tambola ta likolo bo okoko ya te parce que plastique etondi plastique wana tango za ko tonda ezali ko empêcher rivière et respirer parce que rivière esala kanini
na moi et absorber moi na poko e dégager fraîcheur wana eza ko permettre que environnement ezala ko respirer moi air moko ya bio mais tango ezali bouché moto wana ya moi eza ko beta na ba plastique eza ko chauffer donc ezo kangama wana moyen na pokwa nani rivière est respirer ezate etinda mupepe ya pio ezate donc okoza doza pembeni ya kalamu wana moto na moto donc mama atika kobwaka ba plastique ndenge wana plastique ebongi kotia yango ata na kati ya otiango na poubelle o après okoki kotumba yango soki place ya kobwaka ezate botumbi yango pona ko empêcher ebanda kozipa na ba rivière ezala ba salité wana na nzela nyonso tu ba sachet mais to mona ka même ba mama asali musala na ye ya cuisine aza na kati ya lopango na ye mais akeko bwaka matiti na caniveau na caniveau mama donc c'est-à-dire que tant ba concevoir thème oyo ba tenir compte na ba aspect nyonso élémentaire wana o ezali ko sala ke na niveau ya microfinance ba mama bazali ko soki baza ko participer vraiment à 80% ya dégradation wana ya réchauffement climatique parce que na niveau ya macro wana eza na ba industrie ya minene oyo baza ko tinda milinga bazali ko sala pollution ya makasi o ezali ko sala même ke ba bloc na likolo oyo ezali ko zipa nini calcaire wana et descendre ekita na niveau ya na nini na sete ezali kozala diluer et puis tozali kotumba ba matiti otumbi matiti pembeni ya nzete ziki or nzete wana na ndenge biso totangela na classe nini cerveau na biso ezalaka kunuri pe na gaz carbonique ezoko uta wapi na nzete ndo mona ramindele mingi balinga kofana na kati ya bazamba banini tout ça parce que bazana besoin ya ko se nourrir nani cerveau na bango na gaz carbonique mais biso to yebi biloko wana te biso to tumbaka ka boko kata banzete nyonso to boko tekela mindele ezali faute na bango te c'est pour cela na poser question wana il faut ko limbolela ba mama wana po bayeba justement yango pe na lobaki awa ke il faut sensibilisation ezana ba ONG na biso ebele oyo bazali ko travailler na en partenariat na ONG na yo wana isala gani ONG na biso ezali d'abord dénomination nango ezali communauté pour la dignité et l'honneur de la femme na kati na ONG na biso ezali pona ko faciliter ba mama ba comprendre microfinance ba comprendre facilitation na bango na nini na misala nyonso tu oyo ekoki ko autonomiser mwasi net na minute auto zali na ba hectare na biso oyo ezali na niveau ya plateau de Bateke nous avons 10 hectares là-bas o ba mama biso bazali ko sala bilanga na bango tozoko lona ba pondu to lona mama tembele ngai mwa nini manyoko to tika mwa ba hectare moko boepo ebota parce que soki boza ko buka pondu manyoko moyen se nourrir makasi malamu ezali donc to tiki mwa 3 hectares wana pona pondu ekola ebimisa siko manyoko to sala fufu mais mususu to teka après 2 semaines pondu ebimaka boteki mwa ndunda to teki donc ba mama oza ko sala musala wana to zali pe na misala o ya ba formation to zali ko former ba mama liboso to za ko sala ba formation de masse mais pour l'instant to za na ba agent enquêteur na biso o bakitaka na terrain pona ko kende ko prélever ba nombre ya ba mama na ba jeune fille o baza na besoin ya kozwa formation soit ya hôtellerie formation en coupe et couture formation ya fabrication de produits ya ba créoline ba savon ainsi de suite si on a mois de mars oyo eloko nini obongisi pona ba mama yo sa ONG na yo na mois de mars d'abord le 19 na pesi bino pe invitation le 19 awa na kandakana na nini na salle de fête félicité kandakana numéro 5 to sala nini conférence débat moko ekozala wana pona ba mama ko limbolela bango thème ya année oyo nde to bongisi yango le 19 donc ekozala à partir ya 11h jusqu'à 15h débat donc ko limbola ba expertise ya mama moko na moko par rapport à environnement na ye na ba oyo ba soki paka na makambo ya ba fond vert ba environnement wana ba kopesa pe mateya na bango par rapport à réchauffement climatique et puis à la fin de l'année à la fin du mois tozali na mabongisi oyo ya sensibilisation ya dépistage ya cancer des seins donc toza ko lancer yango et kozala le 26
to lancer yango na niveau ya Selembao pona ko dépister ba mama ebele. Vous avez déjà na ba médecin na bino. Tozaka na ba médecin na biso. Toza na 4 médecins o bazali ba membre ya ONG mais to sengi pe concours ya ba ONG misusu ba partenaire to travailler na bango ba ko bakisela biso pe quelques médecins pour ekoki ko sala ka 2 jours. Comme ça, tu peux lancer, communiquer et tout. Ou bah maman baya na bisika o to kozala o to kobongisa baya ko se dépister na o etali. Biso canal kinto linga komona na miso. Ba cameraman na biso ba réalisateur na biso ba yo kindengo lobi le 19 toko kitawana. Poto linga te mamsu bazaka zolo bana sala ka bo mais en fait o landeli bien asala ngote aosa na eka publicité na e. Biso comme tozana na tembe toko ya ti kuna poto ya kotala et là on y bossa la ONG et en plus même canal qui nous allait partenaire ya CDHF maman Lydie azali membre ya CDHF chaque fois to yaka awa pe bango bino pe bokitaka kuna tant to sala ba conférence boyaka kozwa bilili. Donc vous aurez pas batango ebele ya relax na ba mama wana que environnement ezaboye réchauffement climatique ezaboye mama na bazamba kuna bokata ka banzete mingi te po nzete wana ko sunga biso est-ce que vous la sana ba mama wana exact parce que ezana na lobby auto travailler kana ba ONG partenaire na ba partenaire oyo tozana bango tozana ba partenaire oyo ministère ya environnement. Tozana mama Fifi na biso azalaka kuna aza chef de division chargé ya environnement na peuple autochtone. Donc ye akitaka na terrain pona koya ko sunga biso ko sensibiliser ba mama parce que ezali musala oya sala ka oya division na ye oya akitaka ya ko sunga biso pona ko sensibiliser ba mama surtout ba mama ebele na niveau place de batekana ako komba kaka buki matiti atie wana atie moto bo ezui etanji nyonso tout et aussi même na bilanga baninga mususu. Donc tokenda ko sensibiliser bango et puis na ko sunga bango ko lakisa bango ndenge ba ko lona ka banzete. Donc ça na journée moko ça la journée mondiale ya plantation d'arbres. Ah oui oui. Donc to sala ka yango to mobiliser ka ba mama pour na ba sala ba yeba ndenge ba ko lona banzete. Merci maman. Bongo sikoyo. Ndenge koyambi yo lelo par rapport ya thème de l'année oyo. Maloba nini okoki koyebisa na ba mama o bazolanda biso po omoni ebele bazo critiquer biso que mibali surtout que journée ya ba maputa est-ce que maputa eza mabe pona une femme congolaise ou toloba une femme africaine maputa eza mabe nakanisi mutuna wana eza pensa na esika na ngote mama pourquoi parce que bakoki ko critiquer biso te pona maputa parce que maputa ezali nature na biso eza identité na biso na lobi pamba te na yoka ki bango bazolo ba wiwai o journée oyo ba sala ka eloko moko te eloko eza na mutu na bango te ba raisonner kaka papa sombelanga liputa parce que biso ba mama to koma na niveau wana ngana ko yebiso j'ai vécu ça une fois na Kapela moi si moko azo kolanda mobali na ya za simbie na chemise pesa ngo liputa lelo yo masite pesa ngo liputa j'ai vécu ça moi-même nandenge tokitaka pe na ba terrain en tant que ONG pour na sensibiliser ba mama to suite tuna ba mama misusu okutani na ena nzela otuni mama lelo eza mukoloni na yebiso eza le 8 mars pona yo le 8 mars c'est lobini abiso mukolo biso ba mama eza fête na biso ba mama lelo pe eza mukolo o biso pe toko pema pe ba papa balambela biso pe to lia. Donc ozo comprendre donc ce que papa na lobi bongo c'est qu'il akutana ki na batu moko ya lolenge o wana o ba yebite qu'est-ce que c'est le 8 mars le 8 mars c'est ali jour eza fête ya ba mama te mais eza célébration il y a reconnaissance il y a droit de la femme mais ce n'est pas une fête ndenge to mona ka yango neti na Congo na biso atokomisa yango tout un mois parce que la femme moi si azana 12 mois nyonso tout complet mais jour wana ezali indépendance na biso yango to célébraka yango ndenge to célébraka de 30 juin jour oyo Congo ezwaka lipanda ndenge jour o mama azwa lipanda oyo azalaka reconnu ya kosala nyonso oyo mobali pe akoki kosala mais ezateke mobasi akoki kokende kobala mobali te wana ezada sujet mususu donc ezana makambu autant to lobaka makambu ya parité
donc ezali ke parité totangi ba classe ndenge nga lelo naza chef de travaux naza na diplôme lolenge moko na ba collègue nanga ba chef de travaux misu baza wana oyo esengeli to travailler na niveau égal tozala na salaire égal traitement égal ezate ke bafutaka bango ebele po yo za mwasi bafutaka muke voilà. Et puis ce qui te koma pe na journée yango ya le 8 mars c'est parce que il a fallu que basi moko bazalaka na usine moko textile na 1885 na États-Unis ba bakendaka ko réclamer droit na bango bafuta bango basi wana babomaka bango pa patron na bango ya usine wana et quelques années plus tard na nde ba maman ba misusu na France na Suisse ba continuer sur lutte wana tellement que lutte comme qui makase comme ko se dépendre ko se répandre plutôt na bamboka ebele des Nations Unies ayaki ko zali kanisi wana yabaki ndi kusala table ronde elekaka na Beijing pour ba reconnaître siko à la femme droit wana ya nini ya liberté d'étudier de travailler de faire tout ce qu'un homme peut faire. Donc voilà. Bon siko yo mama moni biso na télévision ngunga eza ngunga lilobano ya suka eza nini par rapport ya mois de la femme par rapport ya ONG na yo par rapport à musala na yo. Merci beaucoup maman Deo. Nakoyebisa ba mama ete esengeli ba mama bakoba parce que ba mama lelo bazali ba mama moko ya motuya onga na pesa ka respect makasi ba mibali na biso baza kofuta mama la mutemi biso ba mama tokoma ko telema ba oyo bakende ko kufa ngana lobi ba kufi na front parce que bakende ki ko luka pona ko lesa mabota na bango baza ba mama o na pesa ka bango penza longonya makasi ba mama bipupula ba mama marechère ba mama nyonso wana na ba niveau nyonso boza ba mama moko ya lokumu ya bwanya boboye ko teka banzoto na bino ndimi ko sala musala ko la mukatongo ko la lata pona kubuko la mabota na bino donc bokoba na wana mais bozala encadré parce que bokoki ko kende bongo na ndenge moko ke bozana ba porte parole te o bakoki ko lobela bino te donc biso tozali wana ba ONG pona ko lobela ba mama yango ONG na biso ezali pona lokumu pe bwanya ya mwasi donc mwasi oyo aza ko sala musala makasi esengeli azala na lobeli na ye o bakoki ko mema maloba na ye pasi na ye ko epa ya ba autorité po ba yeba na kozwa solution na ba mama oyo ya ba mama scientifique na ko senga na bango bakoba lisusu ko continuer na musala na bango ya kolakisa bana to lemba te mageto za na bana mususu ya batetu oza ko pese toli balata ka boite so yo ne mama nanga po ya kolakisa ngai boy mais to lemba te to continuer kaka parce que ezali musala oyo biso tozui ezaka ya kote ko pesa bango mateya ya kokoma te mais ezape ko pesa bango mateya ya bomoto na bango po bazala ba femme moko exemplaire bango ne bakozala ba relève na biso na mukolo ko ya lobi. Merci beaucoup mama bandeko batali ezala ki bongo lisolo ya le 8 mars oyo to yambaki bongo mama Thérèse Kapinga na kanisi ya limbole libino makambo ebele ba mama na pesi nde bino longonya po tokomi ko mata muke ti to kokoma na place o esengeli ba o bazana no na makanisi ke non naza mwasi comme naza inférieur na kendenge nanga koteka nzoto po nazwa boy tika na o mama oza mayele oza makasi telema kende koluka telema kenda kozwa formation oyo yebite luka milier oyo koki kotuna tuna mutuna sur makambo oyo yebite balakisa yo yona mobali boza egala 1 ya za être humain yo poza être humain ya koki kosala yo pe koki kosala akoki kotanga yo pe koki kotanga. Ce n'est pas pour rien balobaka ke toza ba aide semblable ya mibali na biso. Oui, parce que ya koki kosala yo pozo sala bosangisi esika moko bokeli boso na kanisi sanza o mobimba na zana bino nde tokutani na bino vendredi prochain sous na 17h. Merci une équipe technique ya Canal King Télévision au basala ki ke bolanda nyoso bolandi na bibilili ba mama porte ya Canal King ezana okolele télévision na biso e yambaka batu nyoso oya sepeli na likambo na ye aya to loba aya to partager benga biso tokoyamba bino banso.